Oui, ils ont pas si qu'on perdre ndeko, qu'on perdre des collègues, qu'on perdre star munene. En tout cas, sali est belé pour Namboka. Vraiment, passe na motema. C'est pourquoi nazawa tous les landeko na biso pour bakunda yepe na kimia nyonso tout. Bakoswana batiraema ezalate pour ça qui na ye atiki biso. Tout ce qui est souvenir na ye banzembo na ye kitoko, savoir faire na ye en tout cas, que son âme repose en paix. Chibola mulumbai, chibola mulumbai, chibola mulumbai. Mwana wata yele te la bilamba, mwana wata yele te la bila. Chidi mukaka fai waka lwata madiba, chaka fai lwaka lwata madiba. La sœur Oyo, il faut tout garder très longtemps dans la mémoire en Abisso pour amener musique ya Congo Musika. Maman Bimi c'est 400 $ kendo tira maman encore kende boyete. Maman tient la moine encore kende boyete. Bon sali ma paix, mal organisation. Un maître a vu un scorpion se noyer et décida de le tirer de l'eau. Lorsqu'il est pris, le scorpion le piqua. Par l'effet de la douleur, le maître lâcha l'animal, qui de nouveau tomba à l'eau. Le maître tarda de le tirer de nouveau et le scorpion le piqua encore. Un jeune disciple qui était en train d'observer la scène se rapprocha du maître et dit: excusez-moi, maître. Mais pourquoi insister à sauver ce scorpion? Oui, de tout ce qui t'aime et de tout ce qui aime aussi la belle mélodie et la musique congolaise. Et ces belles mélodies qui vont danser, qui vont continuer à faire danser les générations jusqu'au point le plus véhiculé ainsi que dans le monde entier. Nous disons que nous ne n'oublierons jamais. Soki na leli ezapona mipesa makasi kolela ya bougie nakolela lisusu te yesu akotilika mwana ye nakolela lisusu te yesu akotilika mwana ye kolela nanga esali ya bougie natelemaka na maya miso kolela nanga esali ya bougie natelemaka na maya miso maman encore kende boyete. Maman tient la moine encore kende boyete. Bon sali ma paix, mal organisation. Bon ma mission tengate ma mission on l'aime super ensemble ba carburant. Mal organisation monsieur koza ponani. Bato ba sali ba carburant. Bato ba sali ma carburant. Organisateur ba organiser ma paix. Babi parti politique na ye. Babi parti ba sali net ba s'accaparer na ebele. Mais le gouvernement a déboursé l'argent. Boyete maman tient la moine boyete. Tous les derniers managers, c'est moi Yann Sabé. Vous êtes dessus pour 3 parties. Le gouvernement a déboursé l'argent
hier. Mais ma bonne écriture, ma beaucoup, il y a Batumoko, va pénaliser famille. Non, mais parmi Batou, il va y bani. Donc, ça dit que ce n'est pas bon. Il y a un moment, il doit être tellement de national, il faut rien de moutons. Il fallait pas qu'on aille dans le problème est alité, mais à la prochaine occasion, Zala maman Bilabe, maman bonjour. Oui, bonjour. Maman, un mot par rapport à Liwa et maman Elisabeth Chalamwana. Oui, je pas si qu'on perd des collègues, qu'on perd des stars monene, en tout cas Sali et Belé, qu'on a mboka. Vraiment, passe na motema, c'est pourquoi nazawa tous les landais qu'on a biso pour bakunda yepe na kimia nyonso tout. Bakoswana batiraema ezalate. Pour ça qui est naé atiki biso mais tout ce qui est na souvenir naé banzembo naé kitoko savoir faire naé en tout cas que son âme repose en paix. Son âme repose en paix parce que parce que binomi balé ba maman pinza ya musique na biso charge etikali lelo. Ça rappelle bobo ça rappelle mususu azali maman vonga ye pa azali mais bobo ça na raye maman vonga ye azali et puis bana na biso mususu ya mike bazali bon. Nzambe soka lobi abenda mutu
ye muto apesaka ye muto abendaka brusque. C'est pourquoi conseil mingi na bano ya biso ya mikie po baza na posa kosimba bendele ya mboka lobby bayaka epa na biso bamama mpona bazwa mayele oyo biso tosali ebele, tosali plus de 40 ans de carrière. Vraiment bayaka parce que baza na besoin d'expérience. Tala mama na bango mosuye wana ke na tikali ngai na mama vonga ye babosana ke mingi me azali babosana po balobi bino bosila bango mopepe sika. Non, alors que yozo benga bango baya. Non, c'est-à-dire mopepe ya kala mutu esalaka sika eloko moko ya sika lelo eza te ezalaka te, ezaka biloko ya kala eza continuité. Siko so babi biso bato mopepe ya kala tosila na nango babengaka na libanda mboka bango ou bien nga na tuni bino question nani babengaka na libanda mboka wana nzembo moko pene ya mere oyo emaraka koyemela banzembo na nyonso to banzembo ya mama tala mwana mwa moko pene osimbaka yo Chibola mulumbai Chibola mulumbai mwana wata yelete la bilamba mwana wata yelete la bila chidi mukaka fai waka lwata madiba chaka fai lwata madiba pesadi kumini mwanda mukulu pesadi kumini mwanda mukulu sombwelele bateleje boyo we wa banzambi nalingaka nzina kolinga nzembo na mingi nalinga ngo makasi. Ce qui fait que bino na bapanzi sango na bakonzi kaka na ba congolais bozalaka na amour ya artiste na bino so baza vivant na lobi ka ba artiste musicien te, tout artiste est confondu, ba artiste comédien, ba acteur à cinéma, tout ça bon respecter ba artiste na bino tant baza vivant na bon moy parce que bo finga ka mingi bolobaka mingi balokuter les rabino trop. Il faut pas changer moi les l'élite. Il faut changer. Mboka ezo traverser ba moment ya mabe. Alors bino bapandi sango, faut pas le baka makambo vérité. Faut le baka makambo eza ko conscientiser ba jeune. Pour so bozo tamboka na lokuta. Madame Mouté. Et puis na bosenga na famille ya maman, na papa ko marche la base na courage et puis base na kimia surtout. Parce que la paix n'a pas de prix. Ndeko nanga sakei. Donc bango batikali baswana te, tiraimeza la te. Toke tokundi ndeko na biso o etali makambo ya famille bakobongisa ngo na kuzu na ba réseaux sociaux te bino pe bapanzisa ngo boke bapona kopanza basango alokuta boleki lokuta wana ngalinga ba interview mingi na bino te po lokuta leki bino trop congolais sera lobi makambo 100 donc 80 za na ngo lokuta 20 ya solo sikunga na pesi bino témoignage ya mamu te mamu tozaki bandeko toyi lokwa mama pasa soki to bebani mwa muke mwa discussion muke ndenge ezalaka na famille nga na siliki ye pa siliki me qualité aki nango akangaka kanda mikolo ebele te nga nde mutu na lipasa moko nakangaka kanda mingi donc mpona kofungola motema ezwaka temps mais toza kosola bien ye soko aza na cope apesi nga cope so nga mpe naza na cope napesi ye cope tozaka mpe na frère na biso toyokanaka nde makasi bayelo quand oredi ya misa aza wana poko kochauffe mpe na baquestion akoloba akima te bato bandundu miso makasi koleka na bangala merci c'est pourquoi bozalaka na bilobela te siko mamu avant kufa napesaki ekopa kende Kenya bino boyebi kutu te il fallait kende Kenya nga babenga nga na bino nga naza très chargé bozwa sœur nanga bayokani mpe na producteur Gilles Sana FIFA ke kashi eza boyabi papa boko bakiselanga te mwa ndamu te po biso na likambo ya likonda toka matata tobi bon problème ete bakobakisa mais na yo kolinga likonda mingi likonda nde esaka biso tozala te c'est pourquoi nakoloba ezala bino bacongolais bacongolaise na baautorité ya mboka bosungaka biso ntango toza na bomoi sikoyo moni nde bozorendre ye bahommage ntango azalaki vivante est-ce que bopesaki bavaleur wana il faut tout changer moi et ça les liens tout changer vraiment en tout cas paix à son âme. Merci maman paix. Merci loketo pour babina mutwashi donc seroyo chala mwana azala na ye na nani manager te abunda ye moko abimisi miziki ne ye moko na niveau international boyebi ba président tout ya
ya baafrikain ta batasera balaluketu baprésident Mayanga boyokaka ble nani Thomas Sankara tindaka jet ayende kobeta kuna donc aza ser oyo il faut tout garder très longtemps dans la mémoire na biso pour amemi musique ya Congo musika voilà là on a voir le baloga dans la concert na pourquoi na le ba mingi te pardon mais il y a belle sibino mamunioso nous avons touché ba droit na biso te ba résident nous sommes allés na France nous avons zoa ba mbongo na biso na France te bazaka oviri yango awa alors tu bengana ki biso ba ressortissants et congolais tu verras en France y compris Mama Tchala pour to ngino yebisa mundele wana que mbongo na biso désormais kotinda yango suna kini te to toucha yango na France donc on a dans la souvenir rebelle à Mama Tchala ya suka wa to benganga na to benga kutu wera na benga wera abenga lobio papa redi na kena seni na moni to bolungolinga na kopo wana oyo ya nzembo ya seni na bise ngana zana nga mutu lokwayo na obenga malilo na vérifier na benga ki ser mbili abel yepa lobio ngape na yebi na ngate ngape ba benga nga kaka donc voilà mbala suka toto sola na se mais là on a retenu pas c'est battante j'espère que vous avez sous petite moko ya bien oya abine so ba mutu achepo to na sera mongala maman bilabela tikali moko il passe na ya keya donc faut tout soutenir ser mbili abel na ba conseil na eto ya mo ebele po moni bolingo bo lakisa biso tant tozomo bozomo na biso awa mais ce matin à tête mon na binotin bizarre vous la sincère bato ebele so to yambara binote eza bato internet pour bo futara biso te bino na ba internet malembe bino na internet na bino bokozwa ndeko na ngai ozali kosambela na chambre oyo azali kosambela na salon nalingi nabetela o lisolo moko ezalaki mokolo moko koba na aigle basalaki connaissance bazalaki ba meilleur ami mokolo mosusu koba ebisi aigle nakoya kotala na ndako na yo aigle abandi koseka alobi ozalaka rapide te yo ozalaka na se etikanga na yaka kotala yo koba ebisi alobi okokutanga na ndako na yo aigle alobi nabeta tour kotala koba nzoka koba asalaki stratégie abisi mwasi na ye ambale ngai lokola kado soki aigle ye yebisa ye natikelaki ye kado na bimi moke azwa yango nafungola yango kaka na ndako na ye mokolo wana aigle azalaka mayele mayele na ye esilaki azwi kado amemi yango ntina ndako na ye abina fungola ntango mosu eza eloko ya kitoko afungola boye amoni koba abi mpo ani osali boye alobi makasi na yo ezali kaka mapapu na yo te makasi na yo efo ezala moto na yo moto nyonso amitiki epai esumasiya moto nyonso amisopi na bozindo epai esumasiya aza na mayele koleka bato oyo baza na mbongo aza na mayele koleka bato oyo basilisa baklasse aza na mayele koleka bato oyo baza na bozwi nyonso ya se halleluya bapesani mboteme na ndako ya aigle likolo na ngomba nakapeli yo bolenga elanga Soya,
ngai napesi yo libota na ngai salelanga napesi yo boboinaka yasa na bozingo ya motema nayekosoba nyonso ya ngai na bozingo ya motema nayekosoba nyonso ya ngai nazali posela ya yesu telema yokakolanga kotikanga libanda te yesu telema yokakolanga bitubetelemeli ngai na mosalanga nasalaka telema yobudelaka bitubetelemeli ngai esekanga nasalaka telema yobudelaka kolobaki na ngai yokotikaka mosika te bayosa mobali na ngai nalingaka yo bete yesu nalingaka yo mingi yesu nalingaka yo bete bamalelaka yesu telema yosalisaka na bosima ya motema nayakosapa nyonso ya ngai 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 ayakarabaka shaka mandoba ya kote shatama ya basekema koyama na bayokete shaka bayama kolemayakaseka soki naleli eza mpona mipesa makasi kolela ya bushi nakolela lisusu te yesu akotilika mwana ngai nakolela lisusu te yesu akotilika mwana ngai nakolela na masili ya bushi natelemaka na mayamisa Et nous invitons Général Augustin Mamba Oubiaï pour son recueillement, mais également le dépôt de sa gerbe de fleurs. Je connais le Congo, Kosengola, Thomas Luaka. Le protocole exige que nous passions pour la levée du corps. Merci.
lorsqu'il est pris, le scorpion le pique. Par l'effet de la douleur, le maître lâcha l'animal, qui de nouveau tomba à l'eau. Le maître tarda de le tirer de nouveau et le scorpion le piqua encore. Un jeune disciple qui était en train d'observer la scène se rapprocha du maître et dit: excusez-moi, maître, mais pourquoi insistez-vous à sauver ce scorpion? Ne comprenez-vous pas que à chaque fois qu'il vous tentez de le tirer de l'eau, il vous pique? Le maître répondit: la nature du scorpion est de piquer. Et cela ne va pas changer la mienne, qui est celle d'aider pour servir et participer à la mission de rendre l'humanité meilleure. Alors le maître réfléchit et à l'aide d'une feuille verte, il tira les scorpions de l'eau et sauva sa vie. Puis, s'adressant à son jeune disciple, il continua: ne change pas ta nature si quelqu'un te fait mal. Prends juste des précautions, car les humains sont presque toujours ingrats du bienfait que tu leur fais. Mais ce n'est pas une raison d'arrêter de faire du bien ou d'abandonner l'amour qui vit en toi. Les uns poursuivent le bonheur et les autres le craignent. Mais occupe-toi plutôt de ta conscience que de toute autre chose, parce que ta conscience est ce que tu es. Fin de citation. Personnellement, je rajoute ceci. Comme ta réputation est ce que les autres pensent de toi, alors des belles chansons en nous, accompagnées de belles mélodies, qui est encore invincible, encore doué de tout ce qui t'aime et de tout ce qui aime aussi la belle mélodie et la musique congolaise. Et ces belles mélodies qui font danser, qui vont continuer à faire danser les générations jusqu'au point les plus reculés, ainsi que dans le monde entier. Nous disons que nous ne l'oublierons jamais. Ainsi, je pousse à recommander à tous que, quand la vie te présente 1000 raisons de pleurer, montre-lui que tu as 1000 raisons de sourire. Et c'est ce que tu nous as montré. À bon entendeur, salut. Et sur ce, nous repose à jamais en paix. Et Dieu t'accompagne tous, puisque nous irons tous par la suite un jour, pour ne pas dire que la famille, M. Claude, le moment, c'est vrai que les réseaux sociaux influent.
nyonso yanga papa na bozingo ya motema naye kosopa nyonso yanga ndeko na ngai